Bonjour, bonsoir. Partout bazotala émission ya Panza artiste. Moi on a 10 ans, ton seul hasard de Angelou de la presse. Angelou de la presse aya kala makambo bozaki ya Panza artiste. Le Panza artiste a Panza ne kaka artiste. De sala na bureau Panza artiste oyate. Voilà tout ça na sangamawa, tout ça qui ya papa Koba akufila ki papa na ye. Et ça qui passe mingi na biso bandeko na ye papa Koba na obenga ye Koko. Non, papa Koba na obenga papa et puis papa na ye na obenga ye Koko. Et ça qui passe mingi tanto yoka ki sangwana parce que Koko fela ezelo ko moya passe. Yo nanga to yebi passe wana salaka. Koko fela moto za ki cher pa na yo ezalaka passe mo mingi. Oui, na bonjoto na molimo, ça se comprend, mais na njoto, ils ont la capacité mingi. Voilà, dans na avenir ya papa Koba. Personne n'est déjà en wana, na commis déjà. Toko tatoka passe au papa Koba zalango et puis à partager on a bisoba oyo, tozanae, namba oyo, tozolandae. Voilà. On a sozolanda via TV Monde, aïbi que non. Message koti papa Koba azana passe vraiment. Yako bungisa moto azaki cher pa na ye papa na ye. Donc ça vraiment moi passe chez la vie na bike ça la passe ko lelate parce que ça la passe ko bungisa moto et ça la passe donc ça on peut ça to kota to sulana papa Koba to ba koma kindenge nini ti papa tika biso kende bana kindenge nini ti comme na temps oyo papa a décidé vraiment ya kotika biso et puis akende na ye na mboka na mususu. Voilà DJ na osepela ozananga na simananga to kota to sulana papa Koba a transmettre biso message ya passe oyo oye azanango. Voilà DJ o zalananga to kota ti papa Koba to ka passe ozanango a partager on a biso parce que balelana bato ba olela et puis basepelana ba o bazo sepela o to le baka pesa makambo ozo makambo da opesi et puis ozui d'autant que lela na ye elongo na bi ke tozala na ye wana mukolo matanga ekobima et puis les jours bakokunda ndenge ya okende na ye na lilita tozala na ye to kokabula mawana to tika ye mon côté. Voilà DJ, merci. Advanced music. Porter né en haut, tout côté, tout sur la papa Koba. Et ça l'a bien, et ça la paye bien. Voilà, papa Koba yo. Toye, to kabula mawa oyazanango. Et comme la biso toyebi, tebi pasiwana, mais toye susu, to partager na e passe oyo azoyoka. Dès qu'on a le bas qui pèse makambo, ozwa makambo. Dès qu'on a le bas qui pèse makambo, ozwa makambo. Donc au pèse ozwi. Voilà, bonjour papa Koba. Bonjour maman. Tolingi toyeba. Et comment kindenge nini pour papa a préféré na eko tika biso a kinde na ye na mboka na mususu. Merci maman. Bon papa bana obela, abana obela. Bon papa na maman mutabela mingi za maman. Maman bela bana kala, a ou même malade pena. Mais papa biso abeli pena mi ako bela pena ndenge ya ko bela wonga âge akomi na 88 ans asa ko na e eza mawa makasi obinga pena première fois na ezwa ngaka kata liboto na biso na kufela ba noko bana mais o pena papa nazomona ko maman lo black donc nazali na tournage ya papa Edo tozali na bande comme ça ba théâtre ka tableau na ngai babenga papa Koba ya ko jouer tant on a na bano lata na lata de blamba kaka babenga appelle monga appelle pe comme déranger ngone mbala moko noki pela leki na mta bisinga be papa kufi leki na mbalo ala ninga papa kufi na mona ko ndoto babi papa kufi na bangi mbala mo senga mo nzuto mo kubanga papa kufi jona to yina ya kamati azo appareil abengi leki na ngote papa kufi ya solo na kimi mbango wa biso to fana bumbo epa papa e moko na kimiti na zui moto ne senga mo vertige kutu na zui moto ti to komi bumbo
Bon mutana komi bo bakena yi déjà na morgue. Et na mona suko komi ya solo. Écoute, c'est comme maman ba yebisi été. Ah, na kutika ma mère yebisi nga albi boni suko kuna l'hôpital ba komi akomi malamu. Na comprendre bien maman na ba yebisi so na yebisi na doit apprendre. 50 autres mon na lela. Suko lek na so mo sa linga lela. Pour biso to botama 5. To ba 5, to botama 4 garçons, ma fille mon collègue na so mo si a lela banda na ki. Ba mo balongo li nga comprendre maman éviter. Ndé na ina morgue, tana komi na morgue, ba china morgue ya ngere wana. Tout ça bon za mokila nzambe. Ndenge nzambe asala mokili na yo la moki obotami okufa. To comme ça papa na âge akomi nango. Voilà, ezaliwa nzambe muto. Yemoka salaki yango yemoka yebile pourquoi salaki liwa. Suko papa ko bana ndenge ba pesaki yo message anaki papa kofi. Tango komaki, otunaki bango te e banaki ndenge nini akufelaki ndenge nini asalaki crise to azalaki akovanda to kaka mbala moko boye akati. Ah merci. Donc nena tuni bazaki na petit na biso ala ninga lek na biso ala ninga. Akina osola ye. Ena osola ye pa lati ba bongisi bien. Pour bimaninga mara bonde akoyi. Akoyi. Presque kamba moko. Voilà, je l'invite. Et ça la rapasi kozanga moto aza. Voilà, problème t'es pas. Allô? Oui. Bien. Bacha on semaine wana kuna masamedi ba kuna dimanche. Kuto wana programme pe na bachete. Mais ngala ifi wana bule bango batara mwasa iso wana ba compliqué ngai. Oto changa na moyo zaka samedi to kuna no dimanche. Bon, to ta nga, to ke na to so ko ba betu ta dimanche to so la maintenant na peut so. Aza bien, bien na ko mo bien. Message na ba oba otala biso voilà bayeba programme ndenge ezokendele voilà papa ko basiko mama itana ezandeni bon lobi tanda ngene kwa pona na ola la kuna chaque jour nazo la kuna bombo nazo sexa eka mo muke ye pa linga to sa nanga na comprendre mama so linga to sa nanga so ngana yeka mo na so bete mama solo banini siko moi bien quand le binda bisinga yo akosko so te na yo akosko kosko attention ya banyama na tindele kisi ya banyama donc jusqu'à présent ayebe loté asa yebaki déjà oyebisaki ba yebi mbala faut pourtant yo banzemo yo beta ta banzemo zo beta déjà yebi nde mobana za soute na moi pe ba mama catholique ba yona ba ko pese ba conseil ba nini ça la passe ne balandi o bazo landa biso papa koba tikoyo programme bien sûr na yoki na téléphone mais to sepela to ka programme biso et puis ne balandi ne bazo landa via TV Monde ba yoka programme ya matanga ndenge ezo kendele et puis tina suka ndenge to robimisa e na ndenge to kundaye o me ko pesa biso na programme bien. Merci programme na gol baté na pesa na programme po ndeto za awa ba tata mwasi na biso ba sali moi ni ko compliquer moi muke ngai na ngaki papa na fana lelaye a papa na nga boti ngai fana lela papa na ngai bon nebi ba tous ba artiste belé ba ndeko pe ba artiste ba roya il fallait na kutana na président masumu tous a salle moi bien na la landu salle moi ba lela moi si ya nani ya lo fombo bon to so na bango mais bango bata moi si ba kangami kaka ba lele ka kuna na batakation ne ba yo wana ki ba kangami ka ba lele pa na biso ngabite ngana muto star na ibani mingi photo lela na salle boina boba donc na biso moi été kuna pale babi pe bo bata mso abisinga te ko bimisa mutu te sala zonga sima tika mbasa o ndo sa mo lega epa na ye kuna ndako na quand na semaine auto semaine ote eza semaine ote pour photo solo te famille ba solo ata ndenge nini mutu za nzo eza ndenge wana famille fu kutana bo solo bino sindi ko to kutana samedi be dimanche to sa programme de to bongisa to bandenge ba ko bimisa papa. OK donc voilà et si ka kokunde bo sala ki boyebi déjà non bon kokunda il fallait lelo siko ndeto ke sisa mama mbongo po basala déjà le boulot pour kakaka ba ko tshana na cimetière Kitambo voilà papa koba na bosani papa kofina âge nini susu 88 ans 88 ans alors maman ti quel âge bon maman aza moi en 1947 il pas pour ça moi muke mais papa ne alekaki mtema parce kotika moi si na ye kotika
moto azalaki plus cher pour na ye kokabana nzoto ezalaka pasi na molimo tokoko comprendre mais na nzoto ezalaka pasi bien sûr bino bana bozala bino bana pasi te mais mingi mwasi na ye nde aza vraiment na pasi mwa mingi voilà papa kobana aza na besoin ya numéro na yo opesa numéro na yo na ba o bazolanda biso bazana na besoin parce que temps ezana no temps ezana no bazana besoin babenga papa koba bazwa programme et bayeba ndenge ya kosala ndenge lisolo ka ndenge likaka na balandi nyonso ya Via TV Monde. Merci na balandi nyonso ya Via. Donc numéro ya papa koba oya ko benga po na bipe na sa pena mo ba fanatique na ngebele o batu balinga ngai o balinga papa koba o balanda pe mission ya Via. Donc numéro ezali 089 obeti 00243 89 93 86 739. Donc 089 93 86 739 739 obeti 09 98 430 878 09 98 430 878. Oyo mutu amoni akoko soutenir ngai eza biso bika kisasa ndenge ezali mutu ata mutapoto mutangola oyo alingi kotia biso mwa poa na numéro wana bakoki kobenga ngai po ba edenga na moni yango ezaka pasi ntango balinga mpe balelaka tomona wani me nakoleka te na télévision nakende kolela mais oyo nalingi mpo émission ya biso baartiste so olingi artiste oleka oyo nde mutu ekofula yo mpo oleka donc yango napesi numéro wana so mutu akoki kobenga ngai partout akobenga numéro nanga mpe na yango wana. Voilà papa koba sikoyo na ba nako benga ba collègue te oui baza ba collègue ya musala mais bandeko na yo ya musala théâtre vous voulez na bango ndeni bayibi ke papa kufaki parce que ça message c'est panzani en tout cas et panzani penza jour pe oh papa kufaka tozaki na association ya papa ya président Masum de Brende tozaki tous les présidents bazalaki bango nyuso bangalufa en tout cas Ali Tony en tout cas président bazaki ebele bavie kwedi bavie Masum de Brende mbalo sombo mama Via donc batu bazaki ebele donc na mama linga en tout cas jour on peut tout tellement qui président Masum akataki tout ça moi une minute de silence pour na okansa molimo papa biso nsu nasi na bana pe msu yaki bayebaki donc bayebi penda bayebi be batu bazo otalanga po awa eza panga famille bande bazo otala ngai voilà na ndenge bayebi bongo na bi kena bozo sola bien etant que na ninga ndenge kweli problème na ndenge lisolo ezalaka na bande kuna ya misala na bi ke bozo sola bien na so moni appelle ba benga bazo benga ba président bazo benga ba te bele bazo benga ngai bazo ndenge évolution zo ke ndenge na zo expliquer bon comme tu dis là voilà eza sangwa mama tozana choité voilà eza sango eyaka pasi eyaka na biso bato eyaka na banyamate eyaka na biso bato voilà papa koba aza artiste et comédien aza papa moko soko azo jouer asepelisa ngai yo et puis na ye ajouaka tellement bien donc asepelisa ba fan na ye ba o balandaka ye asepelisa bango voilà papa koba oui tebi ke to na pasi tozolela yana bengi koko na benga koko na bi ke tozolela koko mais étant que artiste ezanga te parce que naebi ke ni nango ezanga te ngo pesa ngelo non voilà naebi ke artiste alelaka na musala na ye akoza voilà akoza aza na scène soki sango ye vu que na scène ko kata te a continuer musala na ye na suka nde le bande ezo déjà mataki na scène te mais ça c'est déjà na scène choix ezate et que artiste o me ko beta biso mo lisolo moko amukie to yeba msusu bayebaka pa koba soki alati masque wana mais na boye msusu bayeba ne kombo mais est-ce que ça y est mais na lisolo ko betela biso ekoko zongisa susu moto vraiment papa koba yeyo ouais ta pena lisolo ngam na matanga ndeko na ngai koba balela o balela et puis basika na ba basika etana shot na bitaka mo lisolo muke ka po bat ba bandela mona mama Maria lisolo zo beta nini mama moko aluka Yesu asala tu amona Yesu amona Yesu te aluka Yesu na position Yesu aluka Yesu mais bango ba passer basenga biso o pesa dime o pesa bo Yesu azwa ngamo Yesu na mona te wana siko na motema na yako lobaka abisi ba ngai penda na église il faut na mona Yesu nkomo wali kote na bango yo kaka Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu aza ngala luka Yesu nzoka Yesu azala na église na biso na simawa mama wana yé na tongo jour à église à tongo
ba dimanche alambuki tongo 4 heures bonga mabie Yesu kwa za kuna nakende kuna azunzela le asokoli abonga me pale ache ba parfum abile na kuta Yesu akene église na ba fongolita amona ka muta ye afongola église abile le funa mona Yesu promete akombo l'église abongisa église avant la bali boso mbala moba Yesu akitaka le akangela nzoto mbala moba bato batondie ebele passer aye pe akocha bandote ate banda banokote azomona Yesu taba bon siko Yesu ambala bande Yesu azali awa siko waka kuna nzimba che azalite oh abi donc awa sikala che mutema nde Yesu azali nzoka Yesu azali tale abimi akene ndako nzoka bosani église nde nzamba zaka partout nzamba azali partout ya bosani kamati abimi siko bisi batuni bana batuni mama kena église boni omoni Yesu ngona moni yete nako mungwa balo bakaka Yesu azali awa na biso ngabi église yangwana nakene kuna balbio azali te yangwana benga ngabi abimi na bato ko benge azate donc sona beti yanga popen ala matanga sanga pana ngiko sekate mutazana matanga mama ya papa ya on sona beti tamona ko matama defende ko mingai et comme belé et comme na pembe maman tout ça bon nina ya papa Jacques Kwalama pas Kwalama ko komona ngai comment prendre nzali Kwalama Jean na mona papa na ngai ande na oloba boya za na morgue kuna tout ça la bonne vie voilà pas ko papa botimino combien tous à 5 4 garçons na fille moko kaka asuka mwasi mwasi Yoza quantième. Non, ça deuxième. Mais deuxième vient en AP au Albosso à Salarate, à Zani Chomer, à Fanaranda Oguna. Donc, on a mis quoi moi Albosso. Le charge nous ce matin, bien sûr, famille Zali, mais ils ont je suis désolé par Kuba. Madame Nangazo la hernie sur moi, était maman dit Vazo la pena. Donc, on a encore raté, pour Bamisana papa, a encore raté. Na pese mbo desika zali aza kimia nzambe kamda pesa kapenza mitazo voilà ça passe pas bokilo na o ozala na ye et puis obungise karaboye olalo la moki aza susute voilà pas koba to koti na moi privé mokie la koti vraiment na katite mais mokie kaka le baka mama bino ba jeunesse bosala ndenga le baka non c'est là yo le baka pas ko boboti combien Mambilo ba tu na so mama nini wa mama be bon ngai en tout cas le temps bete na bota libana te na bota na pe mingi te na za ba mi baleka ah bon na za ba mi balé na za na Desh na Belon na koko na ngamoko ye moko linga ko suka no kana mi bali to conjoncture mboka iza makamanza minza meso apesinga musu na bota na ngai mais na bota ka mi bali wana voilà d'abord mi bali na donc boti moko balité te moi balate mais moi c'est na mona koko o liboso moi si ndé na mona koko mais ouais mbali ndé azotanga na classe koko na âge ni Deborah ko na 8 à 9 ans na kaza kaza akoli déjà ana 12 ans bangali kina 5e primaire ou 6e primaire voilà félicitations parce qu'aki déjà OK papa koba na lingi na yeba susu moi muke et tant que papa na musala na yo bon nazolinga kota vraiment la kati te poto za na matanga mais mute mezo tindika kaka mama tuna yo za mtu yo mpanzisa ngote tuna ko banga te tuna ngai mais nde tuna makama mabete pour makama mabete ça rebelle tuna ya bien na non mabete na carrière no ya art osali combien d'années voilà wana sana lo bomba na mbala na théâtre en tout cas na wumeli mo muke to bana théâtre na bumeli na sali 37 ans yo kuna botemte 37 ans donc ngala mutu mo lelo soki na mboko ndenge ba kanisa na théâtre nakozala nani nakozala colonel bien général nakozala na okango be na je na chokume ba na kangi mnyot na kena yo atombo le pale tokei mbadi tu matanga asa matanga ko kosata merci beaucoup bato matanga mais barake muta théâtre na umeli to banana ba petit chanteur c'est là les ba petit chanteur bana kenge chemichemier to ba grand pas de léopard biso to na mbudi koko to za na bumbu donc bumbu ngirengir selimba ezaki mbudi koko to zaki pena 3Z tant to sa théâtre na motema na nani vient nga Chico
Sango Edouard. Et tout ça, théâtre, théâtre, voilà ce que tout ça, un petit mijos, il y a un père gourmand. Tout le monde ça théâtre, tu as au Kabana, il y a l'église catholique. Catholique, n'a joué, mais Moukolmo, Zaranza, mais comme ta Sungaka, Nsengo de Angenda, Abana, le Kana Bumbu, à Otala Mutumo, Ser Nangamobo. Mais garçon jouait bien. Il faut que un test total, ceux qui ont joué dans Nzoï. Il y a un groupe Nzoï, on a la vérité. Bachanga te basala nga test bon, nga na jouer mbala moko. Na mama ngebi. Batu ba yi on ebele ko banga kuna banga na jouer to na film obo ay bisinga bien papa ko ba travailler ta na travailler ka jour na travailler pe masunga pe na Nzoy na bani pe sa théâtre Nzoy na groupe Nzoy ti ne na poussa to zalaka ba série ko ba VS ba ye ba VS sans souci ba zalaka na ba papa lobe na ba koko ya nzomo e bango série na wata ba longwende biso nde to ye biso to ye to ko kota sukuna ni to yaki ba vi mambre koko to yaki ba nsengo ya ngenda ba tambwe ba mama nzita ba mama pembele ba mama ma villa ba to zaki ebele penda ebele mengana zaki siko mwa mkela zo ba sergent Koba neto na pusanaka na ba groupe Nzoy mais ba Nzoy pena na kota makasi tango ba vie sans souci na papa lobe ba kenaka poto tango ba ke poto papa lobe ayeko sala groupe Mouta Kimbanse ki Mouta ya papa lobe sans souci que ça la groupe sans souci ba série wanande biso penande to bani pena to suba makamna donwe to ye na Nzoy pena makasi mais pe ba kolongo ba vie ba papa wanande Nzoy yango kitaka pe moi muke est-ce que ban kumu balongo ba voilà papa Kobasuko après un groupe ya Nzoy otambole suna combien de groupes bon à part wana to na kenaka susu na groupe Bafana théâtre Tito Jola Stamba longa na Adi Muzure na Fioti aso na mutu na ngeza mwa bien nga nazala ko cofondateur po basala Bafana na misu na ngai na epa ba Tito to benga longa ba yana Nzoy to sakuna ba visa pauvre visa na ba fololo ba yiko sala groupe Bafana théâtre mais Bafana théâtre ba fololo bendani nani to tikana ba visa ba visa pa benda to tikali Tito Adi Fioti nangai ngaso cofondateur ne to bengi bana mais ngala ka déjà na groupe nangai so moni bana mingi ya théâtre neti bana bumbu bana selembao neti ba makobola ba lava pour lava za mwana nangai ba lava ba M16 ba to moi ba tebele ngam na ba kuna na groupe nangai to biso répéter na commune ngere nde na longoli bana wana na kena bango botana longoli bango na kena bango kuna groupe Bafana batika pe na Bafana ngana zo ngaso na groupe nangai groupe nangai za kaka groupe na pe umeli makasi groupe na umeli mais c'est rempé ça télévision te pose télévision ça qui passe donc ils sont na koko comprendre hein je travaille na groupe munene na Nzoy bana ba balukulanga bazo balukulanga balbinanga te ya na kena na groupe ya Nzoy ape na groupe munene azo kena sur Bafana théâtre donc c'est rempé Nzoy bano kitande na ko Bafana théâtre d'accord Bafana pe na longa na ndenge mabete bopera ngai tango opere ngai ko vana na vanda wana pe ale natika ka mutu akotala ngai zaka Fioti na Adi mais parti de serwana ayotala ngate ngabi alo parti de na vanda ngape na ko ya groupe na ngai donc quand deux heures na zo kanate ngamo kana pe maka parti de tous ane bien wana mutu nanga donc wana mutu nanga penza wana mutu nanga d'accord ce que groupe na yo et ça li combien de temps déjà en tout cas groupe umeli penza groupe na da ko ça peut ba 17 ans ba 18 ans groupe umeli na ça groupe kala penza sero na ba théâtre ba groupe ba basala na mona ka mutasa groupe zali mama alinga mama alinga na bana basi batu ba théâtre bano sama ngape na groupe umeli makasi ti le zalango groupe na zali ko seri papa Koba tout ça ali na bimisa bana ndenge na bimisa ba Lovita na bimisa ba Vadei na bimisa ba mama mundibu mona ka mwasi nanga na bimisa bango na bimisa mo ba shege osa te ba nzonzing bani ba shege nso ba kute pa na ngai na bimisa mo bana bele ba mama ale na bimisa mo ba tebele groupe ça non voilà aussi à mituna OK continue c'est ga moi ça mwindi bébé nani moi à 10 ans yo za moi à 10 ans ngana biso moi à 7 ans nesa ba moi à 7 ans d'accord on va appeler on est là na pesika moi appelle mais yo ne ba obenga allô te ba bimisa on te ba obimisa kala te so bimisa na yo na ofo no so bien juste OK
Mais c'est dans une émission on se la parle. Oui, tout voilà. Papa Kobanena est barré la soyo na Queen Mother. Ah, en tout cas, moi, je suis un pambola. Moi, je suis un zapena donc. Koko telete. Na côté l'été avant c'était. Pe ko tambo na ye, azala makamune ba chance na ye mo boy. Ona ba ngama solo. C'est mo kuto kamata na ye. Na amuna na mama be mo boy. Atomboki makasi mais ko mona ngai pe ngasiko na koma so na kamona muna sala na be. Faut na singa muninga pardon. Donc nzele bon ande so botana bona mutu faut tam mais vie en tout cas na mona ma bete mais zanga ko moi mi kata vie to tambole mingi. Dona ba tete mu to tamlo vie ate. Ya be nga jeje. Bazek ba mba na de Londres. So ba nga jeje. A jeje na ndenge ma bete mais ba biga wana courage pa ko ba courage. Donc Queen to tambole na ye. Al mutu so za ma be na ye. Mais aza pena ma be ya mingi tena ba hein. Donc oh papa ko ba we oh na mona vie ya beauté. To ça ne biso bien. Relation na yo na ye kana théâtre to bo mutaki relation mino libanda. Ah bon Queen yaza fille moko to ba na ye. Nem sabe sur théâtre. To ça to ba na msa théâtre. Na ibe kala série azaye pas président moi me gauche. A fille mona zo me na ba nze mo na obina boy abina dance mo boy. Ah fille abina boy nani. Via. Moi peut to wanze oh via ndena ibaka via Queen. Il peut dans ma cambo tout na mama kala. Tout ça c'est bien, tout ça c'est bien, tout ça bien. Bon marché bien très bien qui to makasi. Azo yape. Bon abenga nga chaque fois kokoma na il faut na ba vérité. Kokoma na ndao na comité. Même jour ba ko matanga appel abenga ngai. Apenga oya zana mo ba tournage na bani. Tuna mona ntina matanga. Te oazo benga muto abenga de. So muto abenga za muto na. Atuni ndenge ni mes condoléances à personne ni na zala calme qui me zala zala calme donc azam nanga mais autinda yaye oh autinda yaye comment on ndenge nini donc autinda groupe ezoya et puis baleki be otala ngai bandi komsu otala ngai pe bato azo otala siko po bato azo otala ngai bato bazo tu me comme aller à via TV Monde moi à 10 ans bandi artiste ye mo razate mais et donc ils ont déjà malam kuto émission en tout cas na boyaki na linga ko sa émission te maintenant na moni moi na 10 ans ye ngabiteli wape na sa na émission te na sala na émission ils ont mabete d'accord papa Koba na bike malobesi te malobezali parce que au sala ngayo en fait na ebité ce na kokolo banini voilà papa Koba na lingi bakoye ba on peut muki sus ko kota sus nde et ça la moi 10 loba moi dans nos années moi 20 yo ngoza moi 10 moi makamde banoki ma osambwe loba bala 10 bolo comprendre bala 10 bazaka loleno moi na 10 ans voilà OK papa Koba sikoyo muko matanga ekobima tozongi suma muki na matanga amsusu oui oza artiste comédien oza reconnu amsusu bokoko louer caméra na bino kaka e filmer kaka bino ba micro koko ebele boy amsusu famille koko boya en fait na ebité ngala za mutabatu mama ngala mutabatu famille ba boya pas boya point so ba batu ba yo filmer ba boya te ngala na boya to na papa na ngai ngala za muto na eba na batu oya koya comment ba filmer comment pe belo kene bote to lingi te comment bote kota bote naza artiste munene naza artiste munene mboka donc papa na ngai funa pese honneur mo boy ezala mabete pone ba bat bayaka msu ayaka puba chola msu bayaka puba sala boy msu ayaka po te ezala problème eza mutu na mutu na ndenga zali na oboya na boya point to soko to sala pe o to yatina morgue to zui papa ti to keniti iska za so za na salle ça va so za pe na ndawe pa na biso problème zate oza problème te d'accord to zala ne longola papa Koba to tika ete ndi to bando tambola ne lelo teko bima ti bakokunda via TV Monde et tika papa Koba te ba bazui numéro papa Koba ko benga et sala bien ba numéro ba bobosani ndena ba ka za 089 93 86 739 089 93 86 739 voilà le numéro à papa Koba ou bien 09 98 430 878 voilà le numéro nangai voilà numéro ya papa Koba pesi et puis to kotiango wana bimbo mona amsusu ekoko leka mais vu que toi tu as numéro papa Koba ezana ozala na rapidité mbala moko ya kozwa numéro ya papa Koba voilà ce que papa Koba ngala community kayo
mambote na ba oya yo ba oyo ba yebi yo ba oyo ba fan na yo famille opesa bango mbote puis bango bazongi selo ba mes condoléances. Ah maman eza passé kokufela papa kokufela mama kokufela ndeko na bato oyo bakufela ba passé ndenge ezala donc nazopesa mbote na ba bandeko nyonso basutena ngai président Pito Lokaya na Kampala na Uganda papa tala papa ko bazana matanga po yonde oza papa Pito Lokaya na mama Irene napesi mbote napesi mama Mundibu bango nyonso bazana poto napesi prophète Jérémie Tukala Elke Royal napesi mama Elodie la maintenance oyo pe idakanga mama Elodie papa ko bakufeli napesi Frida Tamba mbote papa ko bakufeli Sylvie Mode Jackie Kenny napesi papa Tamwena mama Anita production bambote napesi bambote na ngai pa ya Willy Michel ko damboka ya Willy Michel na kufeli donc ayo ngai napesi mbote na ngai pa ya Gauss Kebe na Lukapa na bwa ngai mena na mona ete mena bi aza mutasa yiki numéro donc papa ko ba kufeli ba fanatique na ngai Alain Jean le roi de Chicago ba Alain Kake napesi bambote papa ko ba kufeli na bato ba yiki komote soko mona Antoine yo oyeki ba bengi Jean kotaka na likambo papa ko ba donc bandeko na bi bata poto ba mute malamu eda bato papa Roger Mbutabuna na pesi mbote papa na pe aidanga pe donc papa Roger papa ko ba pe akufeli na pesi mbote ba konzamboka pe o ba bazali pour commencer na biso ya mo konzamso ya commune ya biso Bumbu yepa ki pala ndanga ngai ayibisa nga papa ko ba fo oza soli kambo ezali lo na pesi pe mbote na pesi mbote na mutu nyuso alinga papa Koba fanatiko ya papa Koba na pesi mbote nani Richard Boulala oya leke mwana kasatamake na pesi mbote pas de Fembala na Londres na pesi bana Uganda bana ya Kenya obalinga papa Koba na pesi mbote na bato nyuso bana Angola bafadebo ya papa Koba akufeli papa koko za kufi ba bobe bate bele na donc na pesi mbote na mutu nyonso oyo alinga papa Koba numéro na nga na pesi oyo ko benga nga pa consoler ngai eza mabete to bika mbongo te mais ba conseil pe sala bien mais awa yangishaza fo moi eloko ezala po okunda papa po bato mususu ba oya koseka to baki amsusu ba chola amsusu ba koseka to luka ka mo mbongo yango na libi mama bambote na pesi yango na pesi mbote na yo moko d'accord papa Koba opesa biso ata moi eloko moko boye parce que tozoka bana opesa biso ata moi message momo eloko moko boye loba suka quoi loba suka oza keno kokotikela biso balandi otozolanda yo et tout na ngai et puis na yo moko na famille voilà merci eloko suka na lobaka mwana mama Maria papa Koba mwana mama Maria akufeli po na bi ba fanatique na balingaka na ba komba mama Maria yango moni biso na catholique toyemba tolela na olela papa na ngai omba okwenda bao mele kwenda fumo melanda mele kwenda bao mele kwenda fumo melanda dekolelwa ke pa yanzambe mboka ya esengo ndekwalelwa ke ndeko ake luka mama papa na nga azali pe muta Légion de Marie elikia ya mokonzi ngondo Maria mama etolukio otofuka mibaumbu tokobika mama etoluki yo Maria ngai yo mwana wayo merci mama nasuki awa voilà toki papa Koba toleli na ye toyaki elongo mpo tolela na ye toleli na ye epuis totika ye te tokontinue kolela na ye ti toketika papa na Lilita tokontinue kolela na ye na balandi nyonso balandaka via TV Monde Angelou de la presse banda artiste merci na bino na ndenge bolandi biso bande bandeli ti tokomi na suka totika te programme nyonso bokozwa ti toke kunda nyonso toke bimisa bomona ngo na bilili bomona ngo tosingi bino vraiment merci mingi ya trop ya dégâts et na kobosa na te
ko la musa moi eloko moko mingi balé ya vie TV Monde bino boyebi bo mona ba image na balé ne betaka bien hein otina balé ya ko betesika papa ko vie atinda balé boyebisa maman atina pe balé na ye balé betaka to balé so betesala nga bien o sengi yango to ya parce que maman kuna boyate o kasi na sengi te wa ko se elobela mukolo te yokisa ye elobela mukolo balé ya so balé ko sala pe bien bato balala te. Tozala na Papa Koba. Merci en tout cas, merci. Voilà, boyeki déjà Papa Koba na matanga, elobi kati na ba fête, elobi kati na ba bloc amnene soki ndenge nini même na matanga to ya to beta balé beta et que c'est petit bino elal tabinote parce que to ya ke matanga potola na moweyi donc tozala na ye misumba to sepelisie to binisie akena isengo moko o mususu tanga koyaki azalaki na ngote azalaki musuna passe mais même si na kati ya cercueil azana isengo moko wana. Voilà, merci beaucoup na pesi mama Queen Mador babi yende kilo amon entre badi l'état na pesi bambote belé maman présidente na lela trop ya teka na lela mo mingi papa Roger Butabuna motema mami wana papa na ngai ya motema na lela mo mingi balobi chez la vita chez la vita na plus 33 ya yo yango na hérité kanda ité les garçons bio plus 33 ya yo yango na Marius na bosanité na yebike yo na yebite lelo na yo ya yo yango bambote belé tout est grâce ya yo yango na Aris na yebike ba félicitations belé pour na yo mona 10 ans bakiseli yo ya yo belé ba félicitations na yo et na pesi Mwilu na pesi Cynthia Mwilu na 0033 ya yo yango na papa chéri pour pas amuta musunga bato papa chéri jipempiana pesa na pe mbota so yepa za motema osasa bato ba musicien so na bika ba musicien so to baka JBT mais ba musicien so ba papa ko baza artiste o ba ko edenga. Voilà, boyeki déjà yangwana jibempiana et oui ranson et artiste musicien nyonso papa ko baza na pasi to kabula mawa na ba o baza na pasi présent des fois au pe le ba pe des fois oh maman le baté kasi des fois ba musicien na présent des fois. Voilà, na Kampala ya za na Kampala na Kenya. D'accord, président des FAO na Kenya, il y a eu un wiki papa Koba azana pasi, partager mawana yé, tous les présidents au non président tous les présidents et artistes et musiciens to bengi bino to kabula pasi na papa Koba. Donc il y a bino wana to continuer ba dédicace na biso à Benita Kimvolo. Il y a eu un wana na Suisse, mon poto tongo. To pesi presque muwawa, on lui copine privée. Ayo ngana bambote belé na lingi bino mingi et famille le savo famille ebungeya vous êtes tellement belé donc na lingi bino mingi el Luanda el kin el matadi ya bino ngwana oza panza artiste qui na ko panza ndenge mo mabete et qui na panza ndenge mo bien donc panza artiste linga bino mingi ba balinga panza artiste linga bino ope balinga panza artiste te panza artiste on a papa ko baza na groupe na Brazzaville el Brazzaville na biku tu pona bango te donc bango pe pesa on bote. Voilà, El Brazzaville, il y a Papa Koba, il y a Bignon, on a Kaminité, El Brazzaville, il y a Nouvelle Vague de Vie, il y a Efunga, il y a Bignon, on a d'autres choses là partout. Babi, Nouvelle Vague de Vie, il y a Kekota partout. Tina, ti, il y a partout. Voilà, merci beaucoup. DJ, vous allez qui n'engaye, Papa Nga, vous allez n'engaye, tika kingaïté depuis place besoin kingaï, nanda kutito koluka Papa Koba et puis je fais grâce to moni am su to ngato ke kutaye to kutete am so ngoki na makambo bakina malibulu ndenga lo bakima to yo mona ça va déjà parce que esengo nanga ezalaki yangwana donc merci beaucoup.